Autour de pourquoi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que Bukangalo nous alité. Non. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le être beaucoup bien faire mandat pour la constitution. Donc dernier un vrai pasteur à Congo et bosso eza fachi. Berger les bosso ezaye. Nganga les bosso ezaye. Avant Léopold Beta match faut que ndakoluka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Voilà, amis téléspectateurs, habitués à moi sur le Congo Télévision. Merci sous la confiance, la fidélité. Vous opérez sur la première chaîne numérique et professionnelle. Je cite la télévision du peuple, moi sur le Congo Télévision. Merci une fois de plus à m'abonner sur Bazope Sabiso, sans sa confiance et fidélité. Toujours matamuke muke. Merci na baoban sur s'abonner na lobby. On appelle ça merci na bande konabiso nyoso ya France, précisément à Paris. Merci na bande konabiso ya Angola. Merci na bande konabiso ya Congo Brazzaville et merci na bande ko nous péter ba s'abonner na ngambo États-Unis d'Amérique, na ngambo ya Bruxelles, na ngambo Allemagne, ebité muke masolo Congo Télévision zoya ezokota na ba téléphone na banda ko abino parce que vous servir c'est notre devoir amis téléspectateurs. Le lona na moi analyse sur quelques questions de l'heure par rapport à actualité d'une manière détaillée na Katsieko le Congo démocratique na kolobela nini na analyse nanga na kolobela moi muke Matali ministre na biso ya défense nationale le VPM moi na Congo Guy Mwadiavita Kabongo na kolobela moi muke parce que boyebi kazali na Congo central pour na 10e itinérance na o ya lansaki ya kokitaka na ba province pour na ko palper du doigt réalité ya ba base militaire na biso réalité ba FRDC comment est-ce que ba vivaka ba camp na biso bana na bango basi na bango et pour rentrer à Kinshasa faire les rapports na magistrat suprême de la République je cite le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to kolobela pe Matali ressources hydrauliques pe électricité moi na Congo Teddy Luamba Moba wazali bongo ministre bilingue compétent dynamique intelligent to kolobela moi moké nini ba révélation ya sikande ko Moïse bwa uti ko kundola lisusu amis téléspectateurs. Je pense qu'autour de cette émission pe na kolobela moi moké maire élu ya commune ya Lemba waza ko lakisa jusqu'à la preuve du contraire qui azali toujours aussi ma population maman Nobertine Matanda. Maman Azali toujours on écoute kaka ya ba 2 minutes mais la population d'une manière générale. Les autres robet à moi ba investigation nous sommes immense surtout outil ko découvrir autour ya week-end de cas qui puis depuis la semaine auto ko so l'appel sous moi moké na ba révélation na elango moké par rapport à la cour constitutionnelle la tête nango na l'homme de Dieu le pasteur de Dieudonné Kamuleta to robet à moi moké histoire to ba révélation moi moké to outil ko zo comme information autour il y a institution mana to kosola pe moi moké na Matali affaires sociales action humanitaire solidarité o ezai ko kama maman à Nathalie Aziza Munana to kosola moi moké na ba révélation ana je pense que le lopé nazali na droit il y a ko lobela pe culture na biso la culture d'une manière générale la culture congolaise to ko lobela ngona apport il y a ministre na biso maman Yolande Lebe to kosola moi moké ami de spectateurs et na koya je pense avant na sukisa na koya kosola pe na Matali babenga kaye papa social là bana munga fula questeur maire élu à Mongafula l'honorable Socrate Moubengai na kobeta moi moké ba investigation pe na sili ko sala parce que na ebisa rabino soki na continue investigation ya mutu na kendaka kotala nini asali nini pe asi asalite messieurs et dames to kosolango moi moké ami de spectateur to koya kobeta li solo pe na Matali rapporteur ya APK moi na mboka l'honorable Kongolo wa Kongolo bana kasavu balobi jusque là en tout cas bravo naye parce que azako la kisake bien kazali membre ya bureau azali rapporteur na kati ensemble pour à Kinshasa ma bosani bana ya kasavu bouté honorable André Kongolo to salimo investigation moké to kolobela wana et je pense que to kosukisa na ITPR Kinshasa ministre provincial et infrastructure est-ce qu'azali ko exister na Kinshasa to azalité Tokosola moi Mouki amis téléspectateurs voilà quelques questions de l'heure d'actualité commentée dans les Moïse oui Yamoko Moalelo rapidement et Sengeli national bino que nayoki déjà na ba mira na mira na biso za na parti politique moko oyeye et si kapona ko promouvoir ba valeur pona ko promouvoir ko télémisa et que le Congo démocratique pona ko longola banti valeur na gestion à la République ezali bongo parti Congo uni fort et prospère ezali parti moko oyo ba compatriotes congolais ba sangani autour d'une table balobi to ko kipe ko servir la nation
d'une manière différente. Na ba o msusu ba leki ba zaina ba parti politique et na kozala na délégation moko ya bandeko ba uti Maniema parce que parti ezali jusque là na kosala moment nango ya implantation et puis ya ba nomination ya ba cadre un peu partout ezali parti ezali mieux implanté déjà à Kinshasa et ba dali kosala ba tourner pour na ko implanter ngo na ba province. Voilà pourquoi délégation ya Maniema déjà na Kinshasa baba qui était drogi ko zanga jamais opportunité yo tozali na Kinshasa to le kana masolo ya Congo te parce que ezali télévision ya Mboto landaka depuis Maniema et le Belaka Bongo peuple congolais. Voilà amis téléspectateurs, quelques questions de l'air. Oye Sengelito beta na actualité commenté na de Moïse Mboui. Na bandi na lombangu na signalé bino que ndenge na lobaki azali na Congo central, VPM na biso ya défense nationale mwana mboka Guy Mwadianvi takabongo. Ebele balobi etazali ko sala ba visite mais na ngina signalé na batuke ezali ba visite ezali itinérance c'est Nicole Baete ezali ba séance de travail. La séance de travail au VPM à défense azali ko sala na ba haute personnalité à ba province man ceci kazali ko tambola ezali ba gouverneur ezali ba responsable pardon bazali na kati ya secteur ya armée ya sécurité ici kanyon so azali ko koma a ko sala d'abord constat ya kotala lolenge kani ba base militaire ezali lolenge kani ba FRDC bazali ba kolala ndenge nini ba kolia ndenge nini ba o bazali na front bazali ndenge nini basi na bango na bakana bazali ba condition nini et vous suivez comment est-ce que VPM azali ko tambola un peu partout a kolobela surtout les cambo accompagnement chef de l'état o alingete basi ya ba militaire tango mibali na bango bazali na front basi na bango singeli bazala kwa population nyonso bazala na otobengi le peuple d'abord et le simba kibisu ya motu ya mingi habite les spectateurs ezali 200 ta uta ko sa bozo mona en image sous la pluie mokolo ya mardi mwana mboka Guy Mwadianvi takabongo atali mbula te atali ba costume te atali ba basket tu ala takite mais alobi était je suis en mission de service atakombula atakomo yesengei na mouiller le maillot na kita sur place simana motu ya biloko nini akendai ko sala mokolo ya mardi to mona akendai ko visiter bongo 141e base ya naval boss ya force navale o kuneza na ngambo ya Congo central akendaki lisusu kotala garnison o ya banana esika wapi boyebete port na biso au profond et à banana ezali place wana ndeko na biso Guy Mwadianvi takabonga kendaki lisusu na centre ya opération maritime o ya banana alekaki lisusu wana pe akendaki lisusu kotala ba travaux ya site Kindufula voilà ba travaux ndenge nini ezali ko évoluer en marche ya construction nango et puis asukaki wana te akendaki lisusu kotala ko palper du doigt na maimatali frontière na biso ya site côtière de Mwanda na o ya soyo pona bandeko o ya Angola kenaki ko palper du doigt réalité ya maemanso ndenge ezali ko lekana mi les spectateurs na sabino soki information ezali te ndeko Moïse Mboui ayakate ko balbisser na télévision mais na yakana sabino voilà makambo ezali ko salema voilà la moto azali na détermination ya ko changer ba donne ya ko apporter vision tata mokonzi wa école nazoti kabino tolanda o ezali ba visite to paysanni maloba le VPM Guy Mwadianvi takabongo na ba descente na o sali na ba site onyo so na tangeli bino kuna ngambu ya Congo central en présence toujours il y a gouverneur en place moi na mboka grâce à Bilo le suivant et puis on se retrouve juste après. Ça, c'est un lit depuis l'époque coloniale. La lampe, c'est électrique.
Je vous donne un peu la parole, si vous pouvez dire quelques mots de matériel clé. On avait fait, Excellence, pour ne pas lui racheter la parole, on avait fait notre... Les microscopes, en général, je n'ai pas évité comme j'ai fait longtemps ici. Tous ces gens-là, quand ils payent ou... Oui, bon, les soins chimiques coloniales. Je vois les généraux avaient laissé ça. Il avait laissé ça ici. En mauvais état. Alors, si... En effet, notre garnison de bananes est... Bienvenue mon excellence. Les infirmières de ces Moa Banana, les parties de la garnison de insuffisance de matériel ainsi que les médicaments en vue de notre position géographique par rapport à leur salaire. Oui, nous demandons à votre hôtel. Voici les grands notamment. Nyonso lobi papa yebi yango yo za mama molobe mobunde oyebi souci naye batindi ngai eba commandant suprême mpo nasala badiscours te mpo namona oyo namoni nayoka oyo nauti koyoka nsima ntango na kozonga namemela ye yango pour apaiser biso moyen ya kobongisa vie sociale ya bamilitaire. Avec votre permission, son excellence, une fois de plus, soyez les bienvenus. À vos ordres. Debout. Ça c'est la route Mwanda, vous êtes venus comme ça. Après la première barrière en fer, banana, nous sommes ici. Ça va faire 6 heures du temps. Marée haute, 6 heures du temps, marée basse. C'est un mouvement qui est naturel. La durée d'une marée à l'autre est de 6 heures. Il y a un fleuve quelque part. Maintenant, il a approfondi ses recherches, il a essayé maintenant de goûter l'eau. Comme au niveau des 130 km, la pression d'eau du fleuve commence à terminer, c'est vers la fin. Centre des eaux douces qui ont tendance à devenir ça serait maintenant stoppé par la montée des eaux de l'océan pendant la marée haute. Là, nous avons le deuxième combat que vous trouverez pendant la marée haute. Il y a le bras dont il passe. C'est ça, oui, oui. Mais de l'autre côté aussi, on a mis des pierres comme ça. Oui. Laissez de la place. Vous avez ça en rotation. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo m'a envoyé ici pour venir voir de mes propres yeux les conditions de travail et de vie
de nos marins dans cette partie du pays. À Banana sera construit le port en eau profonde, ce qui justifie la délocalisation de votre base navale à Kindofu. Mais le commandant suprême s'emploie à changer les choses d'ici peu. Notre marine retrouvera ses lettres de noblesse avec l'acquisition de nouvelles unités navigantes. Le centre des opérations maritimes vient d'acquérir un nouveau radar plus performant que celui nous livré par les Français. Il sera bientôt opérationnel avec l'exercice régional Marex. Je pense que l'objet ami téléspectateurs n'a pas bino que à l'issue 2030 to foot à l'issue sous maïna couranté parce que zali détermination ya mwana mboka Teddy Luamba Moba ezali demande ya ba compatriotes congolais mingi bazocha yi un défi ba ko senga na tata mokonzi wa ekolo si seulement si remanemo tozali koyo ke sengeli ya esengeli ministre wazala reconduit parce que total si réellement projet wane kozala exécuté à l'issue horizon 2030 mai pelotili qui to foot akayango le sous mais rapidement nazo signaler bino que mokolo moi lobby boza ko mona en image comment est-ce que Athéna qui m'a bangé na séance de travail wana ezaki bongo pona ko évaluer mokolo ya mardi na bongo likambo ya programme ya accès ya mai ya OP assainissement na kati mwa mokonzi Kinshasa pe ekolo na biso Congo démocratique esengeli bosimba ete na kati ya évaluation wana tomoni bongo bandeko na biso ya Banque mondiale bazalaki sur place wana pe ba réaffirmer volonté na bango ya koyebisa ministre na biso Teddy Luamba Moba ke esengeli bo retenir que programme wana ya accès il y a eau potable et accès à assainissement biso yo Banque mondiale tozali déterminé à couper ça soutien à biso accompagnement à biso et puis ils allaient le komoko ya makele les soutien à causer là bas accord ils allaient à très bientôt donc nege évaluation et salamaki bomoni et je pense que ba compatriotes congolais nyonso bozali ya ko sepela parce que Teddy Luamba soit s'engager na likambo moko azokendaka nango tina suka boka kini na bisaki nous kambwa compact énergie RDC nenge ti même chef de l'état alors bila on a quatre conseil du ministre parce que zali souci majeur ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tina ba fin fort esengeli to melaka mai o ezali ba eau potable esengeli ba compatriotes congolais bazala pe na lotiliki ya malamu alors batebele ba ebisaki biso ba biete nde kombuyi to monaka na banalise na yo lobelaka mingi mama wana ya commune ya Lemba ye musala na ya député ba PC zaika ya okendaka to kotongaka ba pont ye musala na zaika okendaka na ba orphelinat ye musala na zaika ya kosungaka ba joueur to pe azali vraiment molobeli ya peuple. Ici, je vais rappeler à les spectateurs que Nazwaki ba cri d'alarme na bino. Et na mekaki ko kende komo na pe honorable tozwaki likanisiwa na ya malamu ya ko échanger na yelko ba compatriotes congolais. Voilà les ali souci à peuple mosusu. Voilà les ali souci à ba compatriotes congolais. Ba lobita la mosala yo zalaka. Abimi selinga mo bangé ya ba projet de loi. Mo bangé ya ba projet de loi o ezali kolobela Matali ville province ya Kinshasa Matali circonscription à Moamba ebsingai ezana biloko mususu tozali tang mususu limité mais le quoi tozali provincial et sengeli to le bela bobele commune moko mengana lingite na suka na commune moko voilà pourquoi nazwaka ba commune nyonso ezali na kati ya Moamba et na lobelaka o ezali ville province ya Kinshasa na biso raison pour laquelle na ko senga na ba compatriotes congolais nyonso o ba kopesa ka confiance na yebike to commune moment wana te 2028 no Martin Matanda ezali peuple congolais da lobia kozala double à Bongo candidate député provincial à cause de la Bongo député national mais à ce qui wana talobi oyebi ke nazali mwana ya Lemba natif ya Lemba nazali mwana ngaba mwana matete mwana kisensu mais na lingina banda yango bisika pena oyo base na ngai be lecteur ba pesa ngai confiance ba benga rango commune ya intellectuel commune ya Lemba mama oyo azwa abimisi ngai bisinga Lemba na biso ndeko mbuyi e commune na mwa kobeba na mwa ba réputation lembe commune lokola esika moko kaka ya ambiance lembe commune esika moko ya masano to bungisi connotation na biso Lemba la commune du savoir Lemba commune ya intellectuel alors bi voilà pourquoi na nina sauver siko génération ya bana na biso ba komata na ebete ba mikolo génération ba za perdite mais sangini na biso to ba nini ya ko recadrer makambu na ba nuisance sonore na ba tapage nocturne et diurne alors bi boende komboui ba école nyonso za ina ba commune
Oyo, Lemba, Matete, Ngaba, Kisensu, Limete, voire même Makala Tourmekota, parce que Makala les aïeux à commune voisin, na commune Yangaba. Alors, Bana Nyonso Bazaïna Bekol, les ala privé, les ala l'État, tous organisé mon bangena concours autobengi génie en œuvre. Bon, mon akango mingi na mikiliapo, tout mon ango mingi na ba télévision étrangère, mais biso to rosala yango et puis ba média international, ba média national, ba média puis accompagnera biso pour la proximité et communication et kozala wana pour que tout l'accès à la force du monde que Lemba que ba commune na biso to moni na moa ba pezali nanu na bano bazali ba Nomertine Matanda ya lobby ba Moïse Mouy ba Félix Antoine Tshisekedi ya lobby. En tout cas, merci pour l'initiative wana et Andemi avec c'était pas facile Andemi yango ami téléspectateurs que Mdekombui eza pas si pour ngana balina les gars émission mais cette fois-ci et sengeli na la face à face de Moïse Mouy poto lobela moi moké bilan na biso 2024 ndenge nini Salemaki to bela moké o ezali ba action ni toza ko compter ko sala pour cette année 2025. Voilà quelques investigations ami téléspectateurs to mené pour na maman oyo Nomertine Matanda. Je pense très bien. Ordonnance présidentielle et salami bino nangabo ya constitutionnel namoni ata moto moko te wa siliko les canal plateau ya média hein, ton ba compte X pour na kosala ba critique na maimatali ba nomination na le président Félix Tshisekedi Tshilombo asiliko sala mais na yoki ba tu belé hein na yoki ba tu belé ko lobela maimatali présidence il y a conseil supérieur à magistrature na yoki ba tu belé ko lobela le passeur de Denis Kamuleta président à la Cour constitutionnelle départ naïe c'est pour quand est-ce qu'Azali Wane éternel est-ce que Félix Tshisekedi ici je vais vous dire que amis le spectateur le pasteur de Denis Kamuleta Azalaka élu Azalaki élu na ba père naïe cela veut dire bango moko la kati ya cour constitutionnelle baninga na ba père c'est-à-dire baninga na ba magistrat ba juge ndi basila kana ko porter choix na bango et pas il y a l'homme de Dieu le pasteur Dieudonné Kamuleta. Alors voilà comment les choses se passent. Ezali na bango ningi makambo le kana raboué parce que na yoki bato bazo linga baba na ngona makelele ya bamir baba na ba campagne de diabolisation c'est le chef d'état nommé chef d'état nommé Ramoutouté le la président ya cour constitutionnelle chef d'état nommé Kandé 3 membres bautaka 3 membres na ordonnance présidentielle au basiège à bazara 9 3 bautaka pas chef de l'état 3 bautaka na 4 assemblée nationale 3 bautaka pas ya bango moko Bangomoko bafani babito pour notre année ça la constitution il y a 9 membres. Alors le 9 membres on a mis tous les spectateurs on est na kati ya bangomoko basalaka organisation pour ba kobimisa skoyo président. Na président babimisa wana bazaka pe na mandat na bango. Mandat na bango ezalaka renouvelable topé ba retirer la confiance na bango selon ba règle ba principe na bango na kati ya nini. Alors na bato nyonso bazali ko lobela boy bakazali nanu na kati ya mandat na ye. Tango mandat a Dieudonné Kamuleta aussi là bokoye bazali moto démocrate bazali moto a respecter ba test bokomona comment est-ce que ceux qui ba kolinga ko reconduire à cause de la reconduit ceux qui ba kolinga ba kena maponami bokomona ok maponami mais laissez-moi vous dire ezali ba point de vue pe ba analyse ya ndeko Moïse Mouy par rapport ya ba réalisation ba sino fort nga na moni réalisé na bureau wana ya cour constitutionnelle na présidence ya yemoko passeur de Kamuleta je ne pense pas ba père naé ba collègue naé ba ndima ko perdre ye ko limwisa ye aussitôt balobaka que vision to pe makanisi pe amalamu esili na note ici je vais signaler que batuloko la bakamuleta faut tika bomoni jila lingeti ninga fani na moi kimia apesi batu bâtiment jila lingeti silisi détournement il faut que le bango oui parce que aujourd'hui il y a même des beaucoup mestres pour kabimisa mbongo on ezaka à l'époque bakoma kobanga IGF bah ministre IGF, bah mandataire IGF. Mais voilà ce que l'IGF aujourd'hui nous a laissé. Un bâtiment neuf. IGF à Bukendaka. Mais t'as la bijou à Tiki. Et n'a que plus loin, n'a que ça, bah investigation, n'a pas battu, bah engagé à kaka bande quoi famille. N'a que wana n'a que ça, bah sondage. J'ai appris à mettre le spectateur que même na IGF, volonté à tata wana asili ko embaucher, bah jeune et belé bazalaka na secteur wana. Oya tanga kelasi na obazaina ba niveau P1 2 6 sonini alukeli bango bisiko ezali approprié par rapport à ba niveau na bango. Je dis voilà de personnes bazali ko sunga école Congo démocratique. Voilà de personnes balingi été chômage ezalati na kati ya mboka na biso. Ezali même façon oyo to komona na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle où ezanga ki makambo ebele à mettre les spectateurs. Cour constitutionnelle où le est commis valorisé partout au monde entier. Ba invitation zo ya un peu partout. Ce qui dans l'équipe on a un sentiment on a été côté à la comment est-ce que les nouveaux bâtiments oyo ils ont la battu ils ont la inauguré parce que y a eu
bateau va comprendre que esengeli tozala pe na ba siège ya malamu esengeli ba patang bazwa to yipsi bango ke o ezali cour constitutionnel ya République démocratique du Congo et ça la valeur ya malamu to ke wana tena ke ko visiter ba loko nango je me suis dit ah oui il y a des personnes oyo esengeli vraiment ko accompagner ko pe sa soutien. Vous avez vu avec quel bateau magique oyo Dieu donné na équipe na e ba père na e ba sina ko tcha ba moyen ya ko psisa pe ya ko pe sa ba bijouana. Et ici, j'ai dit que Sengeli sous sa confiance, na tata oyo, Dieu donné Kamuleta, tata qui n'a pas de couleur politique, tata qui dit les droits. Voilà pourquoi nous avons été amis téléspectateurs et Sengela qui est l'autre ça là. Moi, d'ici cours, Mouké, la cour constitutionnelle, moi, recadrage Mouké, Naba Dongolo Miso Toyo qui est un peu Naba X, Koluka Kobanako déstabilisé, moi, Mouké. Batebele balobiete mdekombui toko mona na reportage na yo mingi affaires sociales action humanitaire solidarité. Eh oui. Biso tozali bato tolobi première chaîne numérique professionnelle ya peuple oyo et accompagner la communication à proximité à ba institution. Cela veut dire bato bazali ko sa musala, nous sommes obligés sans ou avec argent accompagner la visibilité et la communication na bango. Ici, je vois beaucoup de gens, c'est l'ambanté, affaires sociales, machin. Ah, on a appelé ça d'abord mon kakosa. On a appelé ça affaires sociales. On a appelé d'abord la personne dans le ministère. Maman Nathalie Aziza Mouna Nazali, moto, secteur où Nazali qu'on maîtrise. Parce qu'aujourd'hui, on a chef de l'État. Et c'est une coach moto Nazali qu'on maîtrise le secteur. Pesa communication, na moto a yebi monde ya communication. Pesa secteur affaires sociales, na moto a banda uta kala na action humanitaire. Ici, maman Nathalie Aziza Mouna, je pense que l'équipe y a Masolo Congo Télévision et Kozala na Lubumbashi, je pense, Lubumbashi na Katanga, incessamment, pour na kotali sanabino noir sur blanc, cérémonie mounene ya fondation, où maman a bandi Azali Kokamba, il y a cela ba décennie, où Azali reconnu dans le monde entier. Na Bruxelles Bayebi Fondation, au maman wana Azali Kokamba, na Belgique Bayebi Fondation, na Paris n'en parlons pas, na Inilou na biso wana, la personne Nathalie Aziza Mouna, l'université reconnaît cette fondation. Na Bakan na biso n'en parlons pas. Et Moutou Aboye, vous voulez dire que la République est sengeli perdre Moutou Aboye. Je vois comment cette dame prend toute sa vie pour partager na Basia Basoda, na Bana Basoda, na Basoda Bangomoko. N'a pas deux placés de cœur. Donc là la capongité. Je vois comment cette dame n'a fani na ngamoko na mi sali ba analyse na bi bateau nyonso bazu nomination lolenge moko mokolo moko na maman Nathalie Aziza Mouna. Mais la plupart baza déjà na ba 15 voyages en Europe, la plupart. Surtout bito tanga yango, mais na la publicité na bangote. Mais cette dame à ta voyage mon côté à Congo Brazzaville na ba en Afrique. Elle est toujours à l'interne. Pour parler na Maïmatali secteur nae. Alors moi je ne suis pas là pour parler na Maïmatali ba voyage ya Libanda. Mission chef de l'État Pessi Nangai ezali pona ko asseoir action humanitaire, solidarité, affaires sociales, yaba na Congo démocratique. Et voilà pourquoi bon monaki na laksa kimno na ba édition mususu échange de vie salamakiawa. Na ba sali nyonso ya ministère mana. Comment est-ce que les kenaki na li même nyonso et puis wapi na hôtel moko 5 étoiles de la place, j'étais le nom ici pour la publicité hôtel wana. Bon monaki comment est-ce que na sukanango ba agent et cadre ba fonctionnaire ya l'état wana ya action humanitaire, solidarité, affaires sociales, ba pesa qui m'impressionne bango par rapport à échange de vie. Et monaki comment est-ce que la ministre alaki moko a palpé du doigt. Voilà bateau Tolengi a communié vraiment avec la population. Et merci na maman wana parce que ala qui ça la face du monde qui nga nazali wana te pona s'enrichir mais nazali wana pona ko concrétiser voilà vision tata Mokonzi Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais finir amis téléspectateurs, je crois que natkali na sujet moko mibale na likambo etali ministère na biso ya culture et art maman Yolande Delebe batebeli balobi ete baza ko sentir ministre na biso ya culture art et sengeli na chef de l'État a salarié maniement mbangu na ministère na biso ya culture et art, mais laissez-moi vous dire que nous avons eu le temps de faire des investigations amis téléspectateurs. Avant même inauguration et centre culturel, Nassili faut comprendre que les lots, il fallait une dame technocrate, il fallait une dame qui aime la culture de ces pays, il fallait une dame qui a la maîtrise, il y a comment payer, comment se développer grâce à la culture, art, patrimoine. Tu es belé besoin d'un ministère de la culture, tu es belé besoin d'un ministère de la culture, comme tu as un passeport diplomatique, tu as un passeport diplomatique,
Mais allez-y voir, cette dame a lobby miette. Bien qu'à cause de la pression, moi, mingi, si tu n'as qu'à m'étaler, bah, passeport diplomate. Donc, n'a pas si bien miette. Et Sengeli to pesa yango na bato bazaï ko mérité. Likamwa bangolo pourquoi? Les artistes et musiciens ont droit, oui. Les artistes et de manière générale, oui. Mais comment qui coopération? Oh, koto abengo, koto abenga. Mais avec cette dame à lobby miette. Bweba ki na mboka oizaki na pris mon côté officiel na kamwita liba document culturel na kati école Congo démocratique na katanga ba futsaka na ndenge nango na Kinshasa kutu na parlons pas. Mais cette dame elle arrive à lobby miette. Bana nyonso ya Congo baza égal. Ce qui te refoutent à 50 francs, c'est pour toute l'étendue de la République. Un oui, ezali wana soko beti na site à ministère www.ministère de la culture art patrimoine au comment on a pris Moïse Ngazoloba. Baptiste c'est balela ka balobi to comprendre était ministre à première artiste à premier degré, il y a troisième ba kipaka ba musicien, biso ba peintre, ba cinéaste ba kipara bisoté. Mais voilà cette dame, ayena kamoto bengi répertoire ya artiste c'est d'une manière générale. Mutoyo azali artiste azali enregistré na carnet ya culture art patrimoine. Et voilà pourquoi même le portrait officiel de Tata Mokonzi École les alaki présenté par Mokonzi Mboka et par le ministre Nabiso, maman Yolande Elebe, Oyobana ya Congo de Basali. Voilà de personnes que nous devons accompagner. Voilà de personnes qui amènent des réformes immenses dans le secteur Nabango des Sengeli to accompagner. Na linga ki on appelle ça mokwako so na epsa na binote ezaina makambo ebele eza ko salema. Ba ko bunda makasi nkambo tali revenir à ba droit d'auteur ya ba artiste musicien. Revenir à ba droit d'auteur ya ba artiste peintre. Maman Yolande Elebe mokwako so et bravo pour na musala ozayi ko sala pour na ba compatriotes congolais. Rapidement na zolo bela moi muke investigation pour na meilleur élu la commune Monga Fula ndeko Socrate Mubenga wazali questeur batebele balobi ndeko Mbuyo moni comment est-ce que pouvoir et ça là banda comment questeur à Bossana base. Mais j'ai dit ici non parce que hier j'étais à Monga Fula pour na kosala sondage moi moké pour na kosala investigation na biso par rapport à la journée oyo ndeko Socrate Mubenga za ko organiser mukolo le 8 février journée ezali koloba été oui na réforme institutionnelle. Na ba réforme constitutionnelle si je peux le dire. Ndeko nabiso Socrate Mubengai alobi iyo ezali na acteurs politiques et belé bazali na kati ya union sacrée. Ba chef voire même ba parti politique. Ba ko banga ko sa position na bango. Mais ndeko alobi oui, ngai na base na ngai to lobi tozali sima makanisi ya Tata Mokonzi Ekolo. Et na moni comment est-ce que bandeko ya Monga Fula déjà ba komi bongisa. Et ici, je tiens à rappeler qu'Azali Moto Moko a valorisé toujours culture et école nabiso. Vous allez voir comment est-ce que alobi une activité mana le quoi na kosangisa ba corporation à lolenge nyoso. Et sengeli na benga pe moko ya balanga nzembo nabiso. Vous allez voir juste après partie manifestation politique et il y aura notre artiste Jésus Nyons Ferregola ou akobeta mokolo wana. Voilà bato bazali ko accompagner pe culture ya école nabiso. Abinde ko faire yoya politique etambola rapé na musique. Bana Monga Fula après ko yoka message nabiso, ba yoka pende ko faire gola gratuitement. A l'obité était soki politique ici na mimba ngona salle na kene ko betsa bango na VIP ba honorable ba mona non non. Biso to aussi ici to ko fana moi moké to ka prestation à faire gola et je pense que dali kanisimo ko ya madame Mohamed le spectateur. Ndeko André Kongolo na kokena moi lombango ami to le spectateur ko azali bon rapporteur ya APK. Meilleur élu ya commune ya Kasavubu. Na ebisaka bino na émission moko ele kaka wa fake news na balinga balatisa rapporteur ya APK na kambo italio député moko communiqué zali officiel ezali signé député moko sali mention contre le gouverneur Daniel Bumba bomonaka aussitôt ba fake news wana ebimaki communiqué officiel ebimaki na lakisaki na bino. Et ici na ngina bisa badongolo miso nyonso baza ko luka mutu ba ko luka poste wana ndeko na biso André Kongolo akendaki ko bunda na base na été pour que akoma place wana savoir faire nae ba père nae to ba collègue nae de ba pesi confiance nae André Kongolo sengeli yo poko ta na kati lokola membre ya bureau ya ensemble provincial à Kinshasa rapporteur puis à kosala musala nae lolenge sengeli bomona comment est-ce que lecture ya rapport nyonso ya ba plénière ça marana APK. Mais vous allez voir de personnes animées de mauvaise foi. Non, bureau n'est qu'au salé le côté, bureau n'est qu'au favoriser, opportunité pour là, bureau n'est qu'au battre la Daniel Bumba. Qui vous a dit ça? Moi je connais.
nayebi ba membre ya bureau wana en commençant na président Lévi bokene kuna na route Bumba esika ya Nzoko bomona comment ndeko wana population endima pe ponaye comment est-ce que grâce ya ndeko Lévi mbuta wazali président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa nzela ko salema Bumba boyebi Bumba wana nzela ya Nzoko weke ndati na ndako ya papa na biso et à son âme Antoine Gizenga bactère politique combien bazawana mais bakipa nzela wana te population ko souffrir je pense na sala qui interdit na biso na nzela wana et ndenge na ko babwe ba chinois basi bakitaki ba ko tracer pe makada na ekokota parce que bazana molobeli mwana Congo Lévi Mbuta on a pesi moko akoswa na lobisa ki memba maman bana ya moto bato ba ko kemba na transport makolo pona ko le kanzela wana. Mais on a eu le temps à mettre les spectateurs. Vous avez comme en image, le Lengani est tanzé là où on est allé. Parce que dans la salle interdite, Nengenzela, dans la salle terre jaune, avec Okika Longe, dans l'accès qui nous n'est comment. Tous en rabattu à terrain. Dans la salle PO, on a la Kisibino Siko, dans Zela et Nzoko. Oye, qui est dans la route Bumba. Et c'est là quelques informations, toi, Koyoka, n'est moi de localisation, paix aéroport, on a vu ce que ça, aéroport à population, ce qui est au comata côté, et qu'on a eu le moi malam, et qu'on paie sous valeur dans le secteur. Bravo na bato bazali ko travailler pour na peuple et malheur na bato bazali pour na ko gaspiller mbongo ya ba compatriotes congolais. Nazo silisa wa amis téléspectateurs 30 secondes je pense. Ils allaient question nazo tuna na bakinois. Na pesi devoir on na bakinois nyonso pour répondre à biso na réseaux sociaux, ton numéro est affiché na ba télévision. Naza na besoin bato batinde la biso kombo na photo ya ministre provincial ya infrastructure ya Kinshasa et travaux publics. Il te perd. On a fait une lobby à Hermoko. Ndeko Bumba a mal compris na ba compatriotes, mais ba osunga ete. Ici tozoya tozobeta maboko na ba maman Aziza, ba Constant, ba Teddy Luamba, ba Didier Boudimbu, côté on a finance, ba Guy Mwadianvita. Et oui, c'est parce que chef d'État zopé sa impulsion. Daniel Bumba zopé sa impulsion, mais vu la Kinshasa apparemment ministre provincial il y a ITPR ville à Kinshasa na bandi initiative moko ITPR Kinshasa bakinona bakinois totele mato sauver Kinshasa na biso ndeko azali ko kumbela ITPR ya Kinshasa en tout cas azali ko sunga ndeko Daniel Bumbate Moïse Mbuyalobi les 24 communes à Kinshasa sont abandonnées na infrastructure na travaux publics ils sont abandonnés apparemment on dirait to na ministre était ba député provincial à Kinshasa ndeko Moïse Mbuya kozelata invitation moko ata interpellation ata ministre na biso na provincial a expliquer biso ata ya sakani pour na terrain to mona gaete place ata mabulu eza place ata ba érosion eza place bato ba ko tonga mabe place ata banzela ba ko sala sika to ko mona ete aza wapi bureaucrates. Bravo na boba miss ministre ya transport peu importe koko soit transport mais quand même azata na nzela ba ko mona un peu partout. Actualité, allez-le ici, on se retrouve demain avec d'autres invités. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour être beaucoup de faire mandat pour la constitution. Donc dès que un vrai pasteur à Congo el bosso eza fachi. Berger li bosso ezaye. Nganga li bosso ezaye. Avant Léopold beta match faut que na luka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS.